Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekania ba yebi ngote. Yependa ko l'option na système mboka to comme ta ville lelo. En tout cas nzamba batela ye. Asala ko kurana mai. Bote bande ko balandi atinga télévision ezala vraiment isengo makasi ya kopusa na betangi na bino pona ko informer bino to pe pona ko sola na bino ndenge toujours to mesala ko kita sur le terrain pona ko yela bino makambo ezali ko lekala mboka lelo dazali susu ana mona mboka internet o bande ko bele basili ko tuna to bazali ko loba internet okenda wapi me mikolo bo mesala ko yamba ina kata tinga télévision bo mesane vraiment moi mingi po ezo sala vraiment kitoko makasi yo oyo fidèle internaute na rozan sa to pesa bambote na baboss na papi kelina rifin ki sombe mon vieux Luka c'était Jésus na kata Londres la bosse noté directement on pesa mbote na invité la mbote mo mboka internet oui na pesi mbote mingi mama Sephora tala kaka mbwa kanda bafongola kai na butu makela la mbwa e dérangera e mukolo na esogi asalali mais makela mbwa e kimisaka nde muyibi ozo comprendre alors problème to ça nango awa na zo regretter kaka Charlotte Ndenga akufeli elisusu cousin na changu do izama trop donc vraiment que son âme repose à Pétalaka Charlotte Ndenga talaka la dame la plus célèbre de Paris nde bazana ba Olga tout donc bazo yandanga do ba Olga muyengi bango tout ozi ba nayebi que déjà bozé bilé parce que internet boroyo kapenda lelo ngwasu madong ya kosakana te ozo na mama nanga. Moi, je suis venu tracasser ici, là, ma lobby, tout le monde qui lobby, comme on dit souvent, la ville était calme, tout place, monsieur Zaki n'a pas désordre, tout est habité, tout est habité, il y a tracasserie, tout il y a désordre, il y a qui lobby, tout est habité source, il y a l'eau qu'on a ce que vous tuez. Le problème est ça, c'est que au moins, ils sont les peuples d'abord. Les peuples d'abord. Donc, ils sont là, ils donc, ils ont échec d'abord. Le problème est ça, c'est que le problème est RDC, c'est au moins, Kassongo. Tant qu'il y a Zaliawa, tracasserie et aussi la terre et Rosalaka. Au moins, porte-parole naïe, Pierron Manamputu. Tant qu'il y a Zahawa, tracasserie et aussi la terre et Rosalaka. Tant qu'il y a Jantini Mobila, Azakaka Awa, et l'autre que ça là, ils attaquent. Bref, on est comme un mois de juillet, mais Zandoti, c'est qu'on a un batongité. Car la tendance déjà est abouée, sommet de la francophonie et Zobanda. Donc, on s'est battu, Payao, Baroya, Bakende Zandonini. Dans la degré, il y a un chef, il y a un chef, parce que le chef de l'État. Au moins, c'est good. Alors, problème, tout ça, c'est ça, au moins, il y a unité, mon corps, parce que c'est un Oujana. Donc, les soldats, ils sont formés pour la Kabila. Donc, les Oujana, ils sont formés pour la gâchette facile, pour la tuerie. Donc, pour la Koboma. Donc, les soldats, il y a des Chadari qui ont été élection. Alors, quand Chadari a été élection, et ça unité moko bebazo bango batanga te donc bazana mawa ya mutute so tango bazo unité wana donc tango batanga Shadari aleki bazu unité wana babimisi ale babandisi ko boma population moko donc bazaki foro pour la Kabila so Kabila kei bango siko batikali telaka Kasongo Kasongo normalement Kasongo aboma biso batayi de pesi mbalaboni abeta biso masasi abu portant mbalaboni Kasongo voir même a raté mon konzamboka tant aux na opposition. A raté biso na révérend Hakim na 24. Kasongo deux fois. Alors Kasongo nenga zona. Azana philosophie a bisoté. Donc d'abord abandaka mabe na Kabila de akoki ekolinga te asala bolamu na tanga fachi. OK. D'où fosa nini. Le kola to bandi talaka coronavirus ezamu na mutsaza na parler Kasongo siko faut asala tracasserie makasi pour azwa moyen atonga ba mapangu na ye donc akotonga ba mapangu na ye na ba tracasserie dede okomona police basu ba ketch mobo ba kada mike mais soko landi ba kada mike ona eza ba sans matricule sans numéro donc policier aza assassin ya liboso donc na sebi sabino heureusement fachi béton
mokonza mboka akaba Congo na maboko ya Nzambe. Donc mitema mabeti na police. Et ça na policier mususu soko akangi yo. Soko mona elamba fachi. Akangi yo donc abandi ko compliqué ti a ochodo ela boloko. Donc c'est-à-dire et ça na policier mususu alobi na yo total fachi na bino asoyi awsani. Donc jusqu'à présent pays ezaka na deux camps. Donc tozo bundela Congo ba vrai congolais na ba faux congolais so do na kati ya Congo. Donc faut qu'on longola ka songo alongwa parce que tracasserie et aussi la mukomote. Faut qu'on longola batuana tout. Dans lobby to rataki guerre civile. Donc lobby guerre, c'est-à-dire bango bana posa force soulèvement populaire, guerre civile et salami allez, ba infiltrer ba koti. Yango moni na betela guerre e mukolange no. Ba komi koti de la biso même bana basi. Ezali Zambie, Rwanda, Uganda boué. Donc bana basi ba ya ba séduire biso, ba botaka na biso pour la richesse na biso. Elekebeli. Ndengwana. Olandi. Donc yango moni tracasserie o ya lobby. Tant que cas son wana, rien ne marchera. Gouverneur de la ville et puis VPM a bengi bango lobby. So tozo linga tozwa intégralité VPM ABC cas son nini. A ABC Pierron mana mputu nini. Parce que policier azo déranger biso. Uja na wana soka kangiyo mutuka. Soki yo chauffeur ozangi kashine akobanda ko beta yo na zo biso na miso ya ba client. Alors tracasserie et l'équipe. Donc dans lobby telaka ministre ya transport à Longoli nanyo à suspendre oya au GFM. Donc dans yo donc tozo travailler na mitema mabe moko ya kosakanate. Donc bango balingi facha sala échec. Comme ça bango bazwa argument. Mais tu ebisi bango boy. Ba mataba kita. Tout comme le soleil se lève avec l'éclat chaque matin. Le quoi la mukonza mboka akaba Congo na maboka Nzambe. C'était le 23 juin 2019. Bama tabakita et le roi était zéro. Oh, dossier congolais mon amboka internet to suki nango wapi parce que to moni ba député mususu ba romo lo ba ba quitter union sacrée soki loi wana ba sili ko voter en to lo to zo mo intervention parce que loi wana apparemment les a vraiment matata makati mon amboka. Oui bi na zelaki pena mutuna o pena go don na bras ouvert. D'abord yo ozo benga ngo congolité. Yo obenga ngo dossier congolité. Ngasi ko na benga et ça déverrouillage. Oh. Et ça déverrouillage. Et ça déverrouillage. Pour nani. C'est-à-dire et ça dit poste. Donc to lingi to sauver ba poste wana. Ko banda chef de l'état tinasé. Et puis maman nangai. To kende pai, to songe pai. To kende pai, to songa et pai. C'est biblique. Bible et lobby que non. Ba pesa ka mboka na mupayate. Donc et ça na Deutéronome 17 au bandi 1 tina 15. Et ça na Deutéronome 17 tina 15 au tanyango no ba koki ko pesa mboka jamais na mupaya. Olandiango. Bon yami balé siko to continue eloko olobi wana. Ba pays o déjà ici ba appliquer loi wana. Aussi Algérie. Algérie ndenge e bazana na constitution na bango et ça na article 87 alinéa 1 balobeli e biloko. Wana Algérie. Toka na Égypte. C'est aussi constitution ya Égypte. Et ça na article 134 balobeli babiloko. Aucun na Nigeria. Surtout du Nigeria ata au Mexique teka nguba pamba et liboso lupang okufi. Aucun na Europe, Turquie et boya yango. Aucun na Asie, Chine et Pekisa yango. Alors eloko yango esali que Congo déjà est à la fandi. Pourquoi to telemeli eloko oyo? Donc ça penatia suka. D'ailleurs, Lelo, donc déjà, va signer 313 pétitions. De Chitunga. Wow. Ils ont signé Kaka. Yoka Sigo. Problème est ça, Ezani. To telemeli Babiloko Oyo. To telemeli Babiloko Oyo. Pourquoi? To mona Mouze Kabila ye. Amemeli biso James Kabarebe. James Kabarebe a nemoko abima chef d'état-major dans 3 pays différents. James Kabarebe abimi chef d'état-major dans Ouganda. James Kabarebe abimi chef d'état-major na RDC. James Kabarebe abimi chef d'état-major na Rwanda. Na 3 pays. Tala ba bêtise aboyi. Au Rwanda, siko bateau ba simi ba poste clé ya Congo, ba ça siko ba étranger. Alors siko eza tozo sauver Congo pour du bon et pour tout. Ata biso toke me bana biso ba oya e ba ça la bien. Problème eza ezani.
tala siko lobby national ya Bukavu Société nationale d'électricité ya Bukavu PDG ya SNEL ya Bukavu akufi bake kunde na Rwanda donc c'était rwandais donc on se sentit que non va ventir l'équipe au Saranaté lobby na ngona butu ya dit que bana poto boze belé bozo landangai ça c'est votre MB serviteur internet de l'IDPS lobby na butu bake ko côté la Noël Chani muto donc mutu achagi loi oui ba côté Noël Chani ba menacer FARDC donc bazaki na tenir FARDC mais bilongi ya ba Rwandais donc c'est que au sein de FARDC même à Kinshasa il y a encore des Rwandais siko tout le bateau yango siko omoni loi na tango ekoti déjà loi o ezaki appliquée depuis 84 à l'époque de Mobutu ezalaki na constitution ya époque wana ezaki article 7 alinéa 1 et 2 qu'il faut la membre du comité central soit gouverneur soit membre commissaire du peuple si soit président il faut la zaïwa des pères et des mères et ça a déjà appliqué tango bakabiliste baye malchance tozo na mboko afidèle conglomérat des aventuriers batoyo so ba wuta wapi donc tango baye allez le quoi siko e bazaki na idée babo makongo allez ba façon osiko ba tie oya bango parmi ba décision Union européenne a constaté que non peuple congolais est comme vigilant vers les Rwandais maintenant l'Union européenne veut soutenir Moïse Katumbi à travers Boro problème tout ça là awa ezaboui donc na édition to comme une sécheresse il y a acteurs politiques à cause de la corruption c'est l'une des raisons l'IDPS met en garde ces trois personnages l'IDPS met en garde Peter Tchani il y a média Pierrot il y a média et puis namoko babenga Onyema dans un tété là alors problème est ça la congolité n'implique pas les chefs de l'État chef de l'État à Zakunate la congolité c'est plutôt d'abord c'est une expression de la démocratie là où il y a la démocratie il y a un débat soit on dit débat simité pour Bundi so chef de l'État azanini na kati wana maman nazo bisayo c'est sac ozolandanga c'est sac bino bokanga ba chaîne ebele à l'époque de Kabila ba journaliste ebele ba betama neti Peter Tchani wana Bruno Chibala akangisa ye la prison makala yango omona série mo boye ba journaliste nso e ba sali marche ba Eliezer nso ba sala marche pour Peter Tchani wana abima les mêmes Peter Tchani alors que ne plus loin il y a manqué chef de l'État alors tous mettre déjà bino en garde l'IDPS vous met en garde le problème des Congolités n'implique pas les chefs de l'État c'est une expression démocratique so faut débat là où tous les alliés autour de maman mboka derrière Noël Tiani nanya batami na sima o azali ko supporter to azali ko pousser c'est-à-dire quoi ton même on a parlement muto a simbion et ça ntingi pululu on l'a dit mais et là quoi déjà existera déjà et ça non Noël Tiani parce que na Congo to lali pongi mingi photo la muka donc ça donc to lingi ko tanga ba texte té alors lobby déjà ba ke ko menacer Noël Tiani mais na sepeli ndenge o ya minga lelo na émission na yo les londenge to so langa no bona émission Moïse Katumbi déjà IGF a combien na Lubumbashi donc bazo banda audit il y a 2007 si 2015 oh mais tomoni pe Francis Kalomba côté lié nazo ya boy donc il va bandi audit siko 2007 2015 donc IGF a kena bango malem donc Moïse azali danger moko na corruption ya Osaranate donc à BBC football à BBC même non et la politique donc à commis même na ba militant qu'on les quand même MLC pour y azo somba nyoso na mbongo MLC donc ezali ensemble pour la République or que IDPS tous diriger Congo biso morote tous IDPS tous ensemble ya Moïse wana oyo a dérangé biso et pourtant Moïse Katumbi a sali ba coalition moko en secret avec Kabila ensemble azali aussi MLCP azali aussi AFDC azali aussi INC azali donc IDPS avec 5 ou 6 partis politiques to diriger nango Congo mabeza
Si vous toquez na Obi, Francis Kalombo. Bon. Hier, peut-être au Bossani. Nzembo moko wa bayemba wana peut-être zela na rappelo mo nzembo wana. Butu. Ba chinois ba tonga kaka na butu. Francis Kalombo abima kaka na butu. C'est-à-dire quoi? Wana porte-parole à JB. Oh. Donc voilà bena mutaba wenge. Olani, donc voilà bena mutangwa sumako. Donc voilà mutaba. Donc hier abanda na ba JB. Donc ça dit porte-parole liboso ya JB. Donc ça quoi sinon? Balongoli Sankara de Kunta na musique mamo ay na politique. Ouais, so Francis Kalombo. Donc yendenga zawana. Tant batali alobaka bien balongoli parce que tant uye alongwende bachanani Roger Ngando. Siko yende siko Francis Kalombo aye na PPRD po alakisaka Kabila nini balata sous-vêtement ndenge bachaka chaussure na col na cravate. Siko yemu tabana ko lata Kabila. Po Kabila talaka aya na botsa mbula aya ne lokote. Siko donc faut balakisa nini costume et revendre bien. Siko zali Francis Kalombo. Alors Francis Kalombo yemu to akabula bakulu na awa. En 2010, donc à Kabula Bakuluna, ba machette awa, la 10e mairie. Dans Mutabanda, Makamba Kabula Bakuluna, ba machette. Francis Kalombo. Si quoi la minute ba Kimina Moïse Katumbi, ba sala 7 ans en exil. Ba fanda, donc Mutazong si bango les lois, c'est Fachi Béton. Quelle ingratitude! Mais Francis Kalombo na landé na top 7. Na top 7. Alobi loi wana. Batika, l'étranger Bavanda, Abi Moïse Katumbi a raison. Francis Kalombo est allé plus loin. Alors même un Coréen, a comme le président de la République. Quelle bêtise. Ça c'est l'abomination. Ok, Lélo na Congo. Soro lingo na province au pendant côté si étranger belé, c'est Katanga. Soro osana pour ça au moins a plus de 50 Chinois. Ba na carte électeur na Katanga. Soro lingi au moins que non. Na parlement provincial pèse l'étranger basali na Katanga. Donc moi na ba belge ba suédois. Ba comment na badon e ba katangé. So tala ba étranger ba comment na ba instance wana. Oh que ba français ba coloniser ba pays ebelé. Ba français to ça ba oh to bengaka les français d'outre-mer. Ba oh to ba antillais. Ba français on a ba soukaka na ba poste miké mais jamais un antillais a comme président de la République. Finale la Coupe d'Europe et to betama wana. Angleterre a raté coupe. Ba noir moko misatu barate ba penalty ba fingi ba nègre poni barate donc ba penalty ba bimisika loi moko lelo lobi ba bi oyo afinga sous nègre ba kangai. Quelle ingratitude! So to boy Congo lobby oyo ba sakana ina lobby et comment ndengwa yamoni domino to déverrouiller. Donc c'est un problème qui n'engage pas l'IDPS mais tous les Congolais. Mais batika ko chaka chef de l'état na kati yango to mettre bango en garde. 1. Peter Chani. 2. Pierrot. Na avocat Yamata Tamponi. Onyema. Yewana. Un tété là comme ça. Ce qui va oser les sous. Biso IDPS, ça c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'IDPS a été créé d'abord pour défendre les intérêts du peuple et combattre tous les antivaleurs et instaurer un état de droit. Ce qui va oser les sous. Déjà, ton maître, c'est ça en garde. C'est ça Talabatouana, depuis chef de l'État a commis un pouvoir. Nani tokangi chaîne télévisée mon côté. S'il vous plaît. Nani tokangi à ta radio mon côté. Mais bazo finga biso ba bêtise sur Facebook. Si vous babilo kan nengona to tolerango ba manquer biso chef de l'État nengona. Jamais. Donc yango tobi eloko ya congolité même Bible boyango. Dans ce bena mboso eloko andenge e kotaki. So ba boksango même nzamba linga punir mboso. Parce que même la Bible est beau. De deux, Moïse Katumbi, vite à club à qui fondé le Parlement. Vite à club à côté de motion dans le Parlement. Bana veya, balobini. Balobi, tant que Moïse a za awa na Congo, l'ina foot wana mazemba rozongo ata 60 fois. Pour nani? L'ina foot mobimba, mazembe na mazembe. Fait qu'on fait ngwana. Moïse avait mis football ya Congo. A commis que corrompre tous les clubs. Dans ton comment commettre un championnat moroboué, tu as dit que tu as dit que mazembe. Vite à lobby coupe na ezonga. Ya momoni et côté parlement bazu bonne note, batindi on a CAF a lobby nazana ko reconnaître que non mazembe asa champion.
Affaire sociale de ceux qui n'ont pas. Affaire sociale, tu as une réunion. Liboumou. Peuple congolais, bazala posa balia malamu, dollar ekita, nyonso ça malamu. Wana to bien papa aye na sachet. Affaire wana to ti e combattre ngo jeudi a. Réunion bandi de 19h à minuit. Opérateur économique balinga bunda na bata port, na bata douane. Opérateur économique bango balobi o faute na bango te ba matisa ebilo rolia pour la douane. Douane na la bibi sauté. Et ça douane maritime na deuxième. Balobi te bi sauté. Et ça ne exagération na bango. Nzokande opérateur économique tout ya Congo. Yango et loko tolobi faut loi wana déjà isaka appliqué. Donc l'étranger si ba vendre la Congo. Donc basangana wapi na hôtel Okapi na lupango moko ya noir. Waso Olive Lembe azobi sabangabi. Mais déjà izawana bon matsara ebilo rolia na dollar. Comme ça peuple donc à mon aga fachi mabe. Donc tala degré monter mabe. Yango mona même Fayulu. Fayulu aleki na top Congo. Na biso niveau monter mabe Fayulu asana ngo elekeli même nangai. Batunya question moko 6 fois. 6 fois maman, batunya boy. IGF, musala o IGF azo sala. Pona yo Fayulu. Eza na positivité, to et na négativité. Alors belode. Abi oh, abi mais c'est Fayulu na poser question hein. Musala IGF. Les autres c'est pelisa yo, to c'est pelisa parce que inspection générale des finances. A ko lobate. Yekaka ambassadeur. Ote ambassadeur wana. Ote or que ambassadeur wana aza ko viser ka mutu moko ya Mike Amé. Les mêmes Fayulu wana akatanga mbabraza ça soit bendie matoi habitala soy benda yo on a souci ya peuple wana muninga yo wana sali consultation aso ya mamutu so kende ba ya mbayo basola ayate asa la biso dialogue ok dialogue on souci ezani to pese vice président de la république entre temps déjà auto sa coalition na Kabila la gingakati Kabila ye wana Kabila abomina Mosengo kufu on a présenté ba condoléances na wana besoin de jide wana ndoki donc tala diabulu to sane na Congo peuple congolais dans l'ongola qui naïveté. Peuple congolais est rangoyo. Fachibe. Nzambe yona. Mais dans l'ongola qui naïveté. Problème est ani parce que peuple congolais argent et ça achat de conscience. Donc Kabila tant que arolongola ma colonie na Congo wate, il y aura toujours des morts. Mosengo fala ki vanda na ye andimi ko répondre appel ya na mois de juillet. Donc banda kendagi anniversaire on a ndenge akufi we pas même 2 mois fallait pas kende yo muto finga qui est que les médiocres dégagent au finga les médiocres dégagent afin que la paix règne so abengi si yo na anniversaire okepe abaret Kabila fide batebele ba papa langi bakei ba maman langi bakei ba vie beaucoup bakei donc azana kanda ndenge a perda pouvoir wana donc yango moni sikoyo peuple congolais joue quand on a conscience moko. Tu sali 3 jours, il y a ville mort. Tu dis que Kabila a na Congo. Tu réussis. Donc, na émission exact, on a un seul langage, un seul homme. Problème est ça, boy. Si on m'a ramabilo raoulia. Ndenge ça si on a ministre de l'économie a émission boy. Souka les 15, dans les 15 jeudi. Souka les à partir les 15, bon fidé ba stock na bilo tout ya biloko. Comme ça, o ya biso kalaté et zoya est remplacé. Sauf que les 15, bon sali en côté. Fin du mois où le gouvernement a bandit implication par la Fox. Et c'est la dollar. Là, le gouvernement a ligné ça la force. Les hommes n'ont pas yambinga boye. Tozo yamba président moko azoya. Ndai chimie président Burundi azo comme lelo. Sauf imprévu. A comme lelo. Ndai chimie. A déjà lobby. Donc aza déjà a. Ayeka ba cadre ya diplomatie. Ndengwana. Et puis to lobby déjà boye. Bakangi matata mponyo na lufu azongaki. Dossier donc avant dossier banda qui met sous lufu. Kalev Moutonge. Non, asana Lomé, ana Togo, ba monye kuna. Ana Togo. Ata akomi Togo amata kita, le roi Interpol et l'Angelaï Europe a onyatati. Ulandi maman. Côté à état de siège, neuf sayo, lobby to salaki maman affrontement. Il y a un moment pour l'état de siège et que ne même à 2 ans. L'état de siège, on est remis par. Nazoye bisayo, maman, bitumbawana déjà, il a plus de 20 ans. Aussi, ça on les lobité. Donc, tu as les résistances, faire DC, tu as 5. Mais bango, tu barré bango 20. Il y a eu des blessés.
Donc naza bisayo bitumba ça za bitumba mo ya face à face. Ndé déjà si balo donc to longa bango kala mais eza bitumba mo bana meke ba traite, ba maman ba traite, bana classe ba traite, ba vête ba traite. Lelo dissertation ebandaki banda lobby. Oyo ya mbanzangu munde dissertation eleki bien. Mais il y a qui s'ascendent tracasserie à Baoudjana. Donc c'est-à-dire rebelle à son lingani. Congo est soit pété. Pour faire soit échec. Donc souci d'abord ezali. Ndenge de parler peuple d'abord c'est échec d'abord. Maman, toi na do yango moni faut que tu aies présent na maboko nzambe. Ji la lingette ko tige na maboko nzambe na amboso. Tala ambongo e ba bêtise autolo. Alors bio tokende na résistance. Tala mutandeng wana. Et pourtant toto landa mutu moko tweeté lelo alobini. Ambongo ba lokota ka ye lokota et pa ya Bemba Saolona. Do bano ya ba orphelin. Ba lokota ka donc auta na frontière à RDC na Centrafrique. Donc arose appelé Centrafricain. Sikoyo donc aza déjà na makila ya ba Congo. Alors Bemba Saolona mutu abokola ye. Donc akoli na famille ya ba Bemba. Olandi aza motema mabe cardinal wana a jamais vu. Yamuta kenda na est à la bique non kalate balkanisation ezo ya aw. Yamuta beton. Baza ye na choli. Abi kalate balkanisation na est. Donc c'est-à-dire basa batu moko ba ye na mabe. Donc yebango yo ha mosengo kutu awumelagi mais yo pena Kabila abeto dada. Yagala ambon to laki ye. Donc yebena Kabila ko donc asa dada. Donc maman na cardinal mon esprit mabe c'est dit jamais fait. Si quoi va répondre pas à mon ingane évêque. Abi yo ozona bato bimananzela pour na faire congolité échoué. Mais yo dernièrement on lobaki que non moi na nyo sa otanga na catholique face à catholique à 100%. Professeur nyo sa otanga ça face à catholique à 100%. So on monte au côté na buzo ba yo moko. Et puis to kabela Egypte. To kabela Egypte. Oh, président faut chaper Egypte. L'enveloppe. Yango to sengi na mokonza mboka. Lokola okokende pe Italie kendeti et pas à pape retirer signature yo signaka pour mbongo bima cardinal. Donc ça base to c'est parce que comment expliquer un cardinal mauvais, un malhonnête ya ndenge wana, un sorcier, un cardinal, un kabiliste disant alors ba que non congolité elle est caté na ça biso na moment pour chuter na katanga soki okekuna sur 10%. 8% ya bakatanyo baza pour Congo za balkanisé. Do batwana ba batuté. Toi maman comme na suka mona mboka lilo ba suka ko pesa bande ko o bazali ko landa yo et puis numéro na yo na bambote. Na kolobaka boy maman. Ngana congolais de père et de mère. Na minto mère na nga oteka na Gambela. Azali. Soro kei na ntsele na kinkole kuna père na nga sa pécheur azo péché. Tambini tout. Moïse Katumbi Kabila, tous ces gens-là, oh, bah, ça désordre. Bah, kokoka Congo te. Le roi la conscience est bandit qu'on la mouka. Parce que, oh, toi bien en dessous, Congolité t'es dans, et comme il y a des pères et des mères. Des pères et des mères, et comme il y a des mois. Alors, on est ici, bango boye, bana poto, vous s'abonnez toujours massivement. C'était votre humble serviteur internet de l'IDPS. Emmanuel Lissassi Madjei, Talara Madjei. Na comprendre que non, mère, Atali Simape, Azongi Moto. Mère, les militaires précèdent la gloire. Yvonne Ikolonga. Ça se rencontre Olga. Moyenga, ça déjà on a. Na Château Rouge, Azo Mbanga. Charlotte Ndenga. Ozo Mandre. Charlotte Ndenga, Ndia Zawana. Toujours ba condoléances. Maman, merci Mingi. Ndenga et Bolandanga. Et puis, 182 Charles. Y'a eu Yangwana. Plus 243. 97. 20. 44. 237. Plus 243. 97, 20, 44, 237. C'était votre humble serviteur internet de l'IDPS, satellite digital. Le système Yamwa Kanda. Merci fidèle internaute, vraiment la souka émission la merci la fidélité pour la Tindika télévision, bon s'abonner massivement, bon consommer vraiment la vidéo, bon partager, bon liker comme ça la bien, na si ma caméra chaque fois on a toujours on a la réalisation. Mike nous aide, donc on vraiment c'est la prochaine. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Storm,
l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne. Tilalong, et ça la fierté à la communauté nabiso. Et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé un store et Sali Kakamoko. Le sérieux. Accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye. Il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire. Oya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.